Jaja est là. Mikolo nga mwana bengo mama deka mama 3K yo beta ka ba 3K na ba deka ba jiwa. Mikolo Vous êtes ma force. Mon kona ima l'ouest notre niveau mona eka. Yo international. Na bien. Kalombo. Mwana wana mamboli na sope mamboli na camarade na wana fille atika relation na défaut. Namona ba fille de pokono namona ba biba na bato mais nasi ba biba na pata na collection na ye. Comment mfana na ba tewe. Moi ça za soma. Akomisu na orga la na yinga sura mwenye na relation na baka mikoboni. Mikoboni. Olga Kabelo. Nando wakanga bi mikoboni. Mikoboni. Wapela kombo ebongeli e mikoboni. Pardon moi sois la beauté. So mokimombete meyobo même kuna yi peut chez la biblique ou quoi mais même batwa ko la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Mokili mobimba na bana mibali na ba papa na ba bébé ba bi yote balingi odisute. Il faut kota mabondeli. Faut kota mabondeli makasi. Yo délivrance na yo. Na éviter il faut ba seku sa maman langi na papa langi to délivrance no faut nani ya ko délivrer pour oza ba démon nyonso. Oza pena ba malade nyonso, oza psychopathe, oza bipolaire, oza schizophrène. Non, oza ba malade belé. So ba malade na éviter médecin ni a ko soigner yango. To ye kota ya milimo. Oza milimo ba nyonso finga na vie. Pardon, Mbolina. Pardon. Tu écoutes Botutu, na évité. Comme moi, la biso zozo. Wa zozo, na ndegi, mon évité, dégla qui zozo, na évité, na comparons, na. Ozo, na combat zozo, ouais. Il y a eu fona ba sa trizozo. Wa na niveau le kilo moko. Puis à soba, je t'aime, mais na souka na mo déception, car. Il y a évité, natural catégorie. Donc, il y a catégorie, nous sommes en vie, na vie. Ma catégorie, nous sommes ma bémoko na évité. Na évité. Tu es côté spirituel, ma bé. Tu es côté classe, ma bé. Tu es côté ya beauté naturelle, ma bé. Tu es côté comportement, ma bé. Donc, aux appels sont de rôle de yoté. Attends, moko. Pardon, Badie. N'écoutez, n'évitez. N'a place nous fait les ambassadeurs, sauter le télé. N'a couffé. Tous les rentas, c'est mou. Important, c'est les amis en route. Yo, ouais. Zambali, bisa, pardon. Vraiment. Ce moutoir, mon préféré, quel est les personnes? Quelle est la classe? Bonsoir Yvette, bonsoir Timanière Kano, bonsoir Nabilonia Soir. Bonsoir maman papa, bonsoir. Zaka Kangai Abino Mwana Dikoya, qui tam na olo déjà, moutounio so a comprendre déjà, voilà. Yvette, les lors au lobby batuba bengate, mais pour mes autres lobby to ba voice, ngana wacha ba voice. Ngate ana wacha ba voice penza pona Karine na Olga Kabelo. Na Olga Kabelo. Poa. Olga Kabelo. Bombe bani. Bayebisa bango bako. Raisa Pindi. Bako umelate bako panzana einda ko bako panzana sata kotela bango babunda doto zoto ozela ka bunda penza Raisa na siri na minito ndizana Karini abaduki lokota ba mesho ya kuba na oyezanga tana position azonga lokota ba plate kuba bombe bana Kabelo. Na Olga Kabelo Olga ozui penza Olga Kabelo ozui wa mukola buzoba na ndamba kanai yo za mwasa libala po za mukolo biso ba oto kota kuna na bere po to zaina biso ba mikie bongo yo mama mobimba Olga Kabelo nini etindi okende kokota kuna nini etindaki yo basemeki nanu balobi te zera mukolo komona obi yo nano mona te na poto pe babimisela batu pe biloko nano mona ngote babimisela batu biloko pe ba berano pe na libala zera no trouble kota na boka bwana na mobile na likola mabole nde siko oyeba ke wi batu banda lo balanga ya solo
Et yo yebite ya yina libala yina bisiko bat bazaka couple mibale ayina ngopo yende ngazana basukole maite moye akota ezate mabole ndoki ne mamino tonda bapondu mino jaune nyama makolo mabesi ya libabe nzoto solo abimpuka nyama musenzi kabwa eloko moko ya salite eye awa na poto salite ezotiela bato mpe monoko mpe na bambongo bakokabelo bakotielaka oyo sakana mpe na bato une femme bandone une fille bandone nyama mwana azaki éducation olga ozwi boboma na mpenza bopanzana mpenza ozwi olga oleli nano leli te yazela okolela bien tango basemeli no bakobengana yo na libala okenda kokota bisika ndoki botikala bino bali bosala badio ya bino mibale te omoni basale yo mwa nzembo wana shofananga kabele lobe wade kosukula bakabelo wana ebelebele otande na trampoline ya obane kotanda mwana ozotia mwana kewi basukulaka bakabejo lelo leli wana lobi moko lobi na nani na portugais moko lobi na ndenga normal ezosopa bino bozwi bolapa bamama okuta bamikolo bazalaka na ye bapembeni wana bakima eyondo mimona elokwaki eyondo oza gangi epwa epazo bakarine soko okei olikaka mpe babelelake wi nasimbisaki okuni eza lokolaka wi oke komisimbisisa oke komitiesisa maboko olika babeti odedwa olika kabelo ozidedwa olika oleli yaya nzaki wanu muno che kamera kotie fufu to lamba na musuni na boy lelo leli olika no leli Raissa Pindi t'es grave donc makambo yo maintenant oyo kela langa olga mawa donc elle est mawa parce que c'est juste une commerçante, vous voyez. Elle se cherche aussi. Ouais, bonsoir Kalombo. Bonne, j'espère que tout nous va bien. Vraiment, c'est la moins intervention que je par rapport à la situation, à problème de Olga Kabelo. Les lois, c'est pas passé. Mais quelque part, tant que nous finissons, nous avons mérité. Donc, Olga Sogi a voulu voir où on comprend que Ozo va voir la vie. Donc, on a pire petite nanga vraiment qui a bien très bien. Il y a très bien. Et puis, pour ça, on a pu faire. Avant Karamana Karine, avant comment Karamana Karine, on a et puis avant il m'a Olga a comment n'enga comment lelo. Mais ça n'a pas si le type a reçu na boy. Ça n'a pas si le type quand on a fini mais azo mérité. Donc azo mérité na sens né parce que makamutu karina sala na mukili oyo ba nosh na mukili ba yebi yango et la bato ba manganga la te mais ba yeba ngo à partir de traduction ya langue française à partir ba YouTube yo. Bon et Olga azara baba toi azara avec bien ba no yo kate akende komi pesa kende komi attends tu as ligne publicité bon sur la ligne publicité c'est normal en foot bon on a eu après ça passer la publicité au social ici donc parce que là on a parce que le premier film on se rappelle que au beaucoup la bas na yo mais c'est pas ça donc aux mérité en tout cas on le baraka donc aux mérité mais était et puis Jean Maïle. Oh là là c'est dur bon babi Olga zara pe babate oyebaka mamunyonso nde bando oleka ntango okendaka libulu wana oyebaka mpe libulu ozokende eya na bariske mais ondimaka riske yango donc continue tozocontinue na baudio na biso Yvette Kalombo frère chéri mama sasa Yvette Faoul kotikela etante donc ye taka afinga fali pendant 5 afinga fali alata fali nzoto fala répondre ka été donc yo sikonda beso latie nzoto bazoba ba chinois na baloba ke fakari na répondre ba maboma sasa finga ya tati 2024 sore ekebongo kotika été ndoki mo bo minu jeune femme na solo hey ba américain ba kanda mukuse Namo kola bino na banga kanda na bino kanda mo mukuse
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Yvette Kalombo. Bonsoir Team America. Mam, c'est en fait Ngana Bengi. Voilà. J'attends vos audios. Bah idiot. Bah idiot na bino. Na te ba audio pourquoi? Parce que bah si on a besoin on les cas bah appelle à votre monsieur kata. Yango na tie ba audio po audio au moins toyo comme tout sur la facilité. Allô, bonsoir Yvette, bonsoir Team America. Wa kwetu ka kujimini mashi wa kumena. Mama pona sija lelo Karina Olga eza na ma beta kendo luka Karine pour asalela ye promotion. Ma be est commis que ye Olga mutu soki alingi baye bakombo na etango otindo dio akomi allo bonjour mam Biden eza Yvette Kalombo na bengi pona loba boye babisu balinga batanga kombo na bango te comment na otanga tisi na sali peka bakomi ba camarade Karina oyana ndako na ye Olga lambeli bango na Feli mama Charlotte akomi soki camarade ya Olga soki pe mama soki yaya ya Olga omone sike konele mabe au l'anniversaire au Ben c'est Karine bokende so pa lili compris au che voiture no kitoko bongo juk anzela na Karine kwete ti pa lili compris beaucoup de camarades non affaire il faut tirer l'affaire hier linga tika la kaka basuki na niveau promotion point bar akoko me Karine ndako na ete akoko me Karine wana pena na kati yote maman wana oza raison na onyo so mona mamboli na sala ko sa na affaire eza mabete mais fa ko suka na affaire po buzobo elata ote so buzobo elata lelo quelque part na rôle ba pe papa oto benga papa oto tinda biso dio aza raison parce que ozo méritango po opusa qui est trop pembeni onete komoni sike komileli balo ba Karine boyele ki na émission ayeko défendre non donc Olga il faut subir. C'est de sa faute. Fallait pas comme ça Karine camarade naïe, fallait qu'il basuka kakana promotion ndenge loki pour la promotion fouti mbongo Karine a sali promotion. Promotion pe Karine a sala malongate. Olga poussa qui na makasi sala. On dirait donc c'est pour dire que c'est une fille jalouse. Attention à la promotion, on a que Olga zo roulé na ba voiture na kitoko, ndaba Olga kitoko zo kanisa pour la promotion na yé quoi. Mais non, Olga zo ba voiture ni na banda ko ne pandakala. Donc c'est une fille vraiment très jalouse quoi. Voilà ma contribution. Voilà, merci beaucoup maman. En tout cas, on a des évidences hein. On va appeler des évidences. Il y a ACP la canabo zo baninga te yo rozo ça né à faire. Il y a un moment il faut qu'on ait yo. Or, elle peut-être pas prête. Il y a à vivre ma sacrifice yo. Mais tellement ça fille jalouse, il y a un moment à vivre le col yo. Il y a zane moi na ma bête de nature. Il y a zane dengue na ye. Bonsoir Yvette. Oui, bonsoir. Nina le baboya. Nina le baboya. Au moins, maman Sylvie, wana soki maman Sylvie monde, wana soki maman Sylvie monde. Na batu na ye kuna za soki na 15 personnes na ligne. Bazo sa likopa balobi Karine afunda yo akangisa yo atinda batu de kone na Kongo kuna bakangisa yo olela na makande na sasi epe kuna somo na ese Karine na sisa kutu yote Karine ana ndeko tinda kangisa te fo ndeko o ndima ke aiya na kota la buzoba Karine pour la kangisa mutu la kombo Karine azate en plus casier judiciaire na ngana ya Karine so toke la l'état ndeko ne wana mutu otika na commune parce que ngaba mnanga nyoso na lobana asumaka maloba langa nyoso lobana asumaka. Je fais que parler, je n'insulte pas, mais elle insulte. Elle a commencé à insulter depuis quelle année? Donc, le balanga la télévision, le balanga la bande de la ka. Nazo ko boy ya ba anti-valeur. Depuis la bande ya na fingini. Yenda finga na mwana nga yenda finga na nga ya finga libota na nga finga ba parents na nga afinga papa na nga finga mama na nga finga papa na été. Donc, ba yo bukangisanga ba benga nga mona pesa ngo adresse esika na sawa yo kangisanga.
nga bato combien peut-être bon ça a besoin d'adresse audace abazolo bebelebe naina le baboye na pesaka mama Olga conseil mama Olga moninga personnellement nalinga ko makasi na mona osemo bien vous avez une femme douce mais na makambo ozwi kitoko ozwi penza kitoko moni biso ozali na biso bato banikimeka lelo tolongwa na biso tokoma na biso epa ya Yvette americano sikoyo yo mama biso tozala bashima ti tolongwa kuna ngani naza boye bongo nanga pasi nalamukaka 4 naoke kosala mosala na ngai musala na nga naoke kosala nazwa mbongo na nga napesa Karine wana libori na nga na $100 na nga napesa ti lelo nalelaka mpona $100 na nga ti lelo nalelaka mpona kofinga bato yo mama Olga banda kosala émission kunati ozoloba Karine mokonzi mama YouTube mokonzi ya YouTube aleki bango nyonso lelo ningolela oleli te yo ofinga ipareke abima mpe na mobali no oyebi yango oyebi loba ya minene ezali yakolela na mte ezoya mayebe ya minene ezali yaya Olga nalingango makasi me ozwi mpo bando kopesanga kanda oke kolambela mate ya mama Charlotte mate ya mama Charlotte mate ya mama Charlotte mate ya mama Charlotte mama na mona bandoki mate ya mama Charlotte mate ya mama Charlotte lelo yo ngosala nini obalingaka mutu neni oshisha omweka ndingo bando bwakela biso oshisha yo mpe biso mpe teyesi oshisha ngo napesi lizoki tombote maya chérie Glody ma petite sœur chérie mwana ekanga yanga ya motema bato nyonso balingaka ngai donc bizu Olga Kabelo oshisha ntango biso bachinois oyo tolongwaki mpona bamakuma ya Karine yana ngai napesa €100 na nga Karine nde nalobaka €100 na nga kaka nde nabimaka 4 natika mwana na ngai €100 na nga nalelaka mpona ngo mama ya biso aza na Kongo kuna azobela kutu miso fai nalukela ta mama na nga linete me nabimisa €100 na nga na pesa yo ti lelo nalela mpona €100 na nga nazobetelo makolo €100 na nga kuna naleke epa na yo naleke epa na Olga Kabelo oshisha mo biso tozaka wana tozoseka bekoseka non mais franchement vous êtes très grave Nzambela Bonsoir. Kuna nga alina contribuer ka boye. Eza buzoba na biso. Surtout communauté congolaise toza na buzoba makasi mingi. Yo bimisi mbongo na yo ke pouvoir soutenir yo soit basa elo ba publicité. Mais okomi ko kende kolambela ye mwasa libala. Fi o achanga mbali tongo midi pourquoi? Donc pendant que tu lobela ko elo côté donc nyonso tolona balobi yango tobukaka te tobukaka oyo tolonaki. Merci, bye. Ça c'est pas évident. Totanga to c'est fort autant à quelques messages pour tout bonsoir kala mingi te era boss trainer banda wa mam c'est Yvette Kalombo mama Lopango mon Biden umela mama bon nga contribution na nga ezaki kaka non par rapport à nga plus nalobela Olga Kabelo omoni lelo ça fait mal lelo komona esusu yo na mabole bobebani ozomona la vie totale aka ba relation par rapport à moto otala moto na osali relation na bato bazaka na bao liboso eza ndeni omoni est-ce que moto lokola Karine aza moto penda ya kopesa confiance à 100%? Peu importe yo osala commerce na yo oaki na besoin ya publicité mais Karine balataki na nzoto te mama
Hein, Olga? Yo en plus moi si ya libala. Yo ke kolata Karine na buzoba ya Karine. Yo suko yaki pona Karine asalelo pibo ne bosuka na kana ndenge ya pi. Yo lata ki Karine okoma ki lokwa yo ndeko ma Charlotte abota yo après obota Karine. Même ba ya Karine ye moko propre ba boya ye. Mutu lokola Myriam, Myriam asalela e Karine. Olga yo sala ngote. Ka pona po omoni ke yusko oyaki na via Karine pona bénéfice na yo moko pe oyaki pona Karine asalelo ba pib okoma ba client et tout. Siko intérêt Myriam ezaki ni na via Karine. Kaka po ani atanga aka ya Myriam afutelaki ndako aliesaka ye afutelaki bana misala. En plus apesi ye na mokanda kota poto elongo wana likolo nango Karine avanda na ndako na ye. Me tala makambo asala Myriam tolongwa na Myriam mutu lokola héritier wata oyo asala na Karine oyo babengi na bébé internel. Tala makambo asala na Karine asala na héritier. Sikoso totali na bakamaradi nyonso ya Karine oyo avanda na bango. Tala ndenge asukana na baninga. Mutu lokola nani Tabu Fatou. Tala nda asukana. Donc wana na otanga ka ba relation kaka oyo kutu misusu na oyo toyebi na misu pe toyebi te. Kombo na aboma relation. Triple zozo. Trizozo. Koyo mutu abongo yo ndo kolate na nzoto. Donc mwana mama na okaka to mwana liboso. Osui. Omoni osui pena Olga Kabelo. Bala babe. Karine balata kete. Yo comprenez, vous comprenez que Karine soki ka kozui Karine otie na vie na yo, okomle ba problème. Combien de musiciens créés ba problème? Combien de bateaux? Les lots non mutuloka Yvette Kalombo. Même si nabino biso américain. Hein? Les lots soki ka mutu bimio kabwana e au sentir ko komi na okimia. Boya ye ya solo. Aolele po ye makasi na olela. Makasi na osenga ba pardon. Akwa kolela, akosenga olukani no sa necho bongisa po mokile mo. Jamais. Wana ndoki. Mama, ozaka no na malade ba tension to kuma na tension. Wana bana no za na vie na yo. Oyo lata ba tension po na fia ndoki bongo. Mutalala ba fantôme, mutalala na ba démon, mutalala na ba nganga, mama, ata yomo. Franchement, nalobi nazo ya mbapel te, mutu nyonso aza na besoin osala appel, asala ngo audio na yo audio ya mutu nyonso. Ikambuni na bolanda akari na ngo. Kana sa mvutima. Kokamwa pinda pona bino makasi. Olga Kabelo, yaya, Nzambe merci pour na sepeli pour obimi na kata ya mpungu na bango. Obimi kitoko. Nzamba pambola peso makasi obima pina ya solo. Po ya mawa to eza mawa mingi. Mabolina ndoki munoko solo, mapeka solo, nzoto solo. Omoni solo ma solo na wane bima pona masumu. Yo délivrance ana mamola nge olamuka tona papola ko pe da ba kenda wana otika lika bongo ndoki mobile mama Yvette Kalombo na biso mamwetu na tiki bino. Ah oui, c'est confirmé que la sorcellerie est confirmée. Vraiment, c'est confirmé que la sorcellerie est confirmée. Bon, remarquez que les femmes mariées, vous avez des problèmes dans vos mariages. Mais pourquoi vous insistez? Hein? Yvette, la lobby, Karine pena fo succès tina suka. Quoi mera makwa. Ye pena wotikele ko tante. Aleki yo ko leki. Soit meko ya sale émission yo poser ou répondre. Ye pena fo keni bongo pièce contre pièce. Biso toi en Paris en France mais tolinga Haïti. Tolinga Karine wante c'est une fille alors donc elle a maudite. Vraiment.
merci bobo nango tika nga fayulu na tika nga nde bamba ko tika te wane bande na biso ba fayulu te biso wa mafa na tika ndeni China Rambo non sala ngolobi s'il te plaît bino ça va gêner mami eloko nga kolobaka ke ezalaka mayili donc bato oyo badoraka ye wana bakomisaki nzambe na bango donc bakomisa ye vraiment nzambe na bango badoraka donc bamona sate te sa ye donc bango baovivre te donc badoraka ye bakomisaka ye lokola akoma nzambe na yebi te nzambe alikoki kutu adoraki bongo te donc alors faut zamaye na bato bakomo luka siko bazaki na kanda ye bakabwani bakomo luka na baya donc bato wana ba comprendre que ane loko mabe donc délivrance c'est ce qu'on a ngambu na biso donc bazui vraiment délivrance donc nzambe pe ka ye baki donc makambo esala maboye po ba secret nyonso ebombama na se na mai kandi bakangaki kandi toyoki wana o ebombama na zamba ya bandako akota ya mabe taka muta domina rabatu yo vano na poto kuno sala ke logo te donc les balesa ta ba famille na bango ba futelo bandako ape ba bengani asuki donc mami foza mayele donc otikele kututa wana te kotikela bango pe tante to ebite ta musu baza pe ba traître ba yo luka donc ba yo luka ba manière mo po itongo yo kanga mana bango ba luka ba profiter mais ba olonga te biso toza ba américain toza zamba bomba biso donc ba luko butu mo ba uzote donc c'est confirmé maman le pango donc ba tikayo leki bango nyonso donc okangama kutu te yo yo kaka na mère de fille nazotala babebanaka bongo donc babebanaka donc lokola babandi obebana wana délivrance. Voilà, merci beaucoup na bato nyonso oyo baparticipaki tozwa temps ya kotanga lisusu ba audio après. Merci na coach Gislovich wabi mutu nyonso alingi abongisa te na ye oyo nyonso wana problème ya nduta problème po ebebi batampon nyonso tu wana benga coach Gislovich mpo oprocure gamme na yo ya coach Gislovich ride cerne tampon ate umela ndenge nini ate eza ya kala ndenge nini benga coach Gislovich pozwa traitement na yo. Merci na bato nyonso oyo balandaki biso. Merci na bato nyonso bazobenga mpona pomade awa toza naza pomade awa toza taille, pomade awa toza sein, pomade awa toza fesse, pomade awa toza ya libumu ya bavergeture nyonso to ezali mutu nyonso aza na besoin ya pomade awa toza soko oza na Paris okobenga mama Nicole awa toza ok na awa toza taille okomeli ye ou soit obengi Yvette Kalombo la tindelo numéro privé ya mama Nicole awa toza mutu nyonso aza na besoin ya ko se procurer mafuta na ye ya coach Gislovich akota na www.gislovich.com ou soit obengi ye moko coach Gislovich na numéro o ezali publié na www.gislovich.com bokosola na ye soko obengi na part ya americano oza na droit ya oza na droit ya sérum na yo moko ya ofele donc atoza na o shisho atoza chihuahua okokosa no pete na américain ozwi na o sérum na o ya ofele gratuit et pas maman coach Gislovich comme bokomona ba poignet nanga ebebaki makasi main du jour au lendemain ezo bonga malembe parce que comme pena noir lokola ya muto tsaka ba chokwa makasi sinon mafuta kichasa ebebisenga ko changer ba mafuta ebebisenga po mais coach Gislovich azopesa na traitement nanga kitoko comme il se doit. Donc merci beaucoup à coach Gislovich. Mutu nyonso a besoin de terrain na Kinshasa oiko benga biso na numéro na ngai ou soit na numéro eza na bas écran oza besoin de terrain oza voisine ya mama lopango mon Biden Yvette Kalombo na cité maman Betty Kapuku toza ba terrain et belé tozo kata 20 sur 20 40 sur 40 100 sur 100 ndengo lingi toko katela yo donc mbongo na yo kaka ozwi terrain na yo babi kozala
responsable eza kozala pe na esika na yo kozala responsable eza kozala pe na ndako na yo donc soko olingi kozala voisin ou voisine ya maman bon mam Biden Yvette Kalombo na cité maman Betty Kapuku toza na ba terrain tozoteka eza vente bosomba ero po bozala pembeni ya nzela pembeni ya principal bozala musika te na nzela poto boya après ekokoma fo bozala vraiment na 4 hectares donc nga na préféré ba client nyonso tout ya Yvette Kalombo officiel tozala pembe ya nzela parce que eza musika te na pays na péage ya kokende pona kokende kokota ba nzela ba bandundu Kikwiti donc c'est 15 minutes après l'aéroport c'est à la commune de Maluku donc maman Betty Kapuku azawana ba terrain bien eza déjà taillé cadastré donc eloko moko ya mabe ezate nini moko te ekokoma donc retour moko te ezali donc eza vraiment très bien et puis très sérieux moi-même na se tenir comment on appelle ça je me tiens garant na se tenir garant donc moutunio surtout a besoin ya ko se procurer le terrain na cité maman Betty Kapuku akoki kobenga Yvette Kalombo o paza na muto kosombela ete oza na muto confiance te kosombela au terrain et na cité maman Betty Kapuku okoki pe kotinda Yvette Kalombo na équipe na ye to kokende kosala bino ngo pona bino ba terrain comme bolingi na kokende pena se tenir garant nga mona ke na sombela au terrain avec toute franchise na toute babenga ngoni bulanya pembe kwa eloko ngo kiminga donc transparence voilà transparence ya makasi nga moko na kende na sombeli yo na batele liyo pe mikanda soko lingi otinda mutu otindi mutu so po lingi oza na confiance a mutu wana te kaza na mbongo na maboko otindeli Yvette Kalombo to kokende tina terrain to zeli yo ba image to sombeli yo terrain to tindeli yo pe mikanda na yo na DHS si tu veux so po lingi to bombelo to bombeli yo donc si te maman Betty Kapuku to za na pour ko aider vraiment ba te belé mutu nyonso aza na besoin zala na lupangu neto za na terrain na ya kobenga na Yvette Kalombo officiel. C'est 19 dimanche 19 septembre torokende bongo kotala les enfants démunis toroke kotala baba na o baza ba handicap torozwa pe ba histoire à moko la moko torozwa juste ba histoire ya batu o baza ba personne vivant avec des erreurs médicales donc muto aza vivant na ba erreur médicale nde torozwaye pour la apesa biso histoire na par rapport ya ba erreur oyo ba médecin basalaka mutu oyo aza handicapé par rapport ya poliomyélite tout poliomyélite to botama bongo ye torozwaka ba image toropesa biloko mais torozwa histoire na été torozwa histoire kaka ya batu oyo bazala na problème ya erreur médicale. Donc c'est pour oui, c'est confirmé pour le 19 donc c'est 19 dimanche 19 à 9h30 bisonyo soto kende kotala ba enfant démunis onyo soza quelque chose ya rotinda na tindi na tie ba flyers na page langa ba numéro ya Orange Money eza numéro à compte bancaire eza numéro à PayPal eza donc mutuyo soza a besoin ya ko participer atana 1 euro na 2 euros on ko participer tout fait nombre donc même la Bible dit moi si o atia ki muke na ba onyo sonde atia ki ebele makambo nzambe ezaka compliqué mutu nyonso azana besoin ya ko kende le 19 oyo kotala ba démunis ya benginga o paza na moyen ko komate mais aza quand même na 1 euro na 2 euros na rotinda numéro à compte bancaire ezawana na communauté ya chaîne Yvette Kalombo officiel pe tozotia fleurs wana botala ba makamndenge nini oyo bokoki kosala. Merci na bino nyonso nde bozaki vraiment belé ya kolanda biso. Merci na bino nazara toujours wana boza ba motivateur nanga bozo motiver nga du jour au nuit pour na musala sala makitoko. Je vous aime tellement sans bino mobulu nzambe likolo l'état na se bino bolandi l'état donc Sambino Moboulou, Team Amérique a toujours en avant, Team Amérique a toujours oyé, l'Amérique n'a pas d'amis. Bonsoir à vous, bonsoir à Nabatounia, surtout à Ningarabiso, Natiki Bino, Toke Osambela na Bostra, moi Kande Tozaboui, Toke Bostra, Kande Tozaboui, Kande Toadekaboui, Toke Sko Bostra, Toke Sambela, parce que minuit déjà est la prière et coquille. Bonne prière à tous. Allez, Bostra. Bonsoir.
Bonsoir. Qui sont là? Partagez, partagez. Bonsoir à tous. Bonsoir.